Nyonso ya bonne musique, ya théâtre, ya Betty Bis, ya Kindobika, ya Mamuna Biso Christelle, ya musique congolaise quoi. Donc voilà, pour s'abonner à CL News, il y a Christelle Mam. Donc babi CL News ndé. La bouche, les news des stars, CL News. Ba fan tout s'abonner na CL News, un site namina kitoko ya maman Christelle Mam. Bon moi ba théâtre kitoko, ba film kitoko, bon moi na ba news ou actualité ya sika quoi. Image pe kitoko, ya caméraman na biso e mo za sima, le Gaulois. Entregaste o teu filho para nos salvar, Salvador, Salvador. Entregaste o teu filho. Oui, salut très chers internautes, merci pour votre confiance à travers votre site CL News TV, mon PPS Christelle Rose Mamou, l'irène de la presse, CL News TV Nde Makamu, CL News TV et là ici bango Kao taka CL News TV. Oui, mais na cabine ba news ya kitoko obo sepela kanango de partout dans le monde avec votre humble servante Vanessa Moussaou. Oh ça ka vraiment ne sengo ya représenter bino et ango balobi na sima caméra to mona golo mayala ye muto pesa kabino ba image taka muto monta dessin animé Tom et Jerry balobi golo mayala. Je dis un grand merci à tous nos partenaires quand je vois Adi Shimongombe poto na potelo kona simbi comédiamment. Merci à Zolan Zouzi batulam paka patron balobi que Zolan Zouzi, merci à toi, merci à Maurice Longo, merci Papine Zolameso Antep Prod, je dis un grand merci à toi. Merci na ba inoso bazoka attention la mpona kolanda toujours biso parce que le pesa no ba news elengi vraiment lelo tokitis na bandal bino mo bomona bomona bandal kala kande mituke etambula on est à bandal toujours artiste moko ya faire rigola Jésus de nuance Jésus nzambe na bango lelo vraiment to epona to yambela bino invité na nga d'ailleurs nazo invité déjà mon invité si tu peux déjà venir mon invité s'il peut déjà venir, s'il peut déjà avancer, parce que ça la plaisir n'a pas internaute nyonso. Oh bah mais ça là toujours Kolanda Biso. Bonjour. Bonjour ma Vanessa. Bonne santé. Pépélé par la grâce de Dieu. Bino mo bozu invité na bino bozela ki de partout dans le monde. Merci na bino. Na lingio pesa mo mbote na ba nyonso ba ebiote na ba tsu ba ebio pesa mo jambote. Voilà, parce que bana Paris, bana Londres, surtout na Londres, mbote na Paris, c'est les donc hier va bon. Oui, c'est les bonnes santé. Santé pépélé par la grâce de Dieu, Inch'Allah toujours au Ndengeni orchestre Mobimba a fait rigoler à Jésus de Nuance, c'est se porter Ndengeni. Ouais, orchestre pépélé, Jésus de Nuance pépélé, ngoto bengi papa social. Papa zo va na banana et ngoto benga la famille libota. Donc père a Ndengeni a dit c'est pas bana et bani na zo dispatché donc qui était les bêta boy, qui ndé boy sala boy donc mikolo na chef de guerre. Chef de guerre à Chita donc mignon le béaté poison retardé. Poisson retardé, tout le monde aura un balamon. Tout le monde a un orchestre, tout le monde a apparaître, maman Jésus de Nuance. Ça n'a pas tout. Moi, parcours, non, moi, qui est au télé là, aux anani, au tiwapi, balamon, tu es vocal et belé, oh, wanana, m'gonganani, mais expliquez, moi, parcours. Ouais, ngai parcours na bêta. Ba place mon boy batutu na kin ba ebi poto ebi na tanga kombote pour na ofula au fula bangote c'est normal il faut ça quand même reconnaissant ya koloba kena na coupe tel on debi misa neti Jésus nia ça ou pas ouais ensemble au ko Mbappé moi parcours te mère na ba place na uta na longola bandenge balongola ngala bandenge mo ya pasi ya olela si lelo moninga lelo boye je suis le ça leader il faut nzamba pambola et APC belé pour via le ngolinga banda mwanda mais ngala kenda ba mwanda na voyage pour
na yebi na ba koselinga likambo na orchestre na yebi yango te na bondeli na moni pena ke bazoyo kangate na zui pena ke non na leli osomona ko na pantalon sur bien pour na Jésus de Nuance même na cheba Levis Trousseau ya kilo pour na Jésus de Nuance na koma pena na suka na ke ba mwanda via ya zwinga comme ça na kina zonga donc na tanga na ba kombote na place ba yebi na leka c'est tout na zande pas le padre Jésus de Nuance champion d'Afrique donc tango longo no paye pas les padres lo basu comment les padres te pour fou la étonné parce que l'orchestre c'est normal que autant à l'orchestre outi mais yo boy na yo tenga na boy tanga par rapport que na pesi mbote na vie na ngo place azali prêtre bonjour ya trop mbote na ngo la pesio na tanga na ngande kombote na tanga mingi ya vie o azosala gi na zwa lipa na dole Jésus de Nuance. Ok, Jésus de Nuance, c'est les tout le monde le te visiter yo vraiment qu'est-ce que oso promettre de plus au yo monde na kati ya orchestre pas Jésus. En tout cas orchestre na ngana premièrement ils orchestre ils ont la stabilité ils ont la vie ba personne non te même pépé pas mon orchestre les gens senti que chombo zo lela ozo bima ozo zoa ozo sepela donc pas Jésus de Nuance non Sarah Moussala nous avons 10h 7h nous avons déjà et puis sur les camours et les problèmes ils ont raté nous avons la Nzambe après sa vie monter mon nene azalara toujours dans petit naï pour nous avons un peu famille na sima pour Jésus de Nuance sunganga ngapi nous avons famille nous avons aîné il y a famille donc nous avons benda sunga musala nga à protéger à battre la paix président nga donc voilà. Ok, merci ba musicien basé belé oyo ba outa de part et d'autre o ba pas Jésus de Nuance le sou basé pas Jésus de Nuance c'est basi ba longwa mais ba longwa bango pe basé pe ba grand chanteur ba grand chanteur neti ba Chikito ba longwa na bango basa famo ebelo ba longwa na bango pas Jésus de Nuance mais yo oyesuka place wana eloni l'action qu'elle lo pe ba ko boa ka yo tende ba boa ka Chikito ba boa ka ba musicien bango za problème de ko eli bango na kati ya société mutu na ba problème na ye ngai soki problème mo boza ya vu ya mutu muso asali yango ngai msina obanga nga vu ya wana na kolinga na respecter boulot na ngai na oboya na makambo wana na respecter Jésus de Nuance donc nzambe kaka na nyonso wana a protéger ka biso abatela biso po ezaka makambo tazanga makambo te voilà tazanga makambo te oko en tant que musicien toujours musicien za voix musicien za loyembo o che ba vocal na ba nzembo neti nini otangela biso mo ba nzembo che ba vocal en tout cas lukuta mabete na yaki pena album na suka mais ngamo na senti pena ke papa alinga kaka na lia na la nzala te apesi ngai vocal moko na chaque pemba 10e chanson na CW donc yango ngo boyo ka chaque pemba ou na yembi na kata chaque pemba bino mo boyo ki message à capter. OK, toko kata mo extrait à moi qui ça la plaisir na Maurice Longo azolanda yo na Papi Nzola Meso na Papi Michopo azolanda yo et ça la bango vraiment plaisir na Christelle Rose Mamulirani de la presse Frida Kanga ba charme chimène qui a la basala wana pour Olanda yo moi vocal wani ça la bango vraiment plaisir à toi. Ouais au soda go la arme raté même la chasse ils ont déjà préparé et ali opemba mama ya mwana ngaminu fuidi kwa mamuluzingu kondenda trésor bozo versas lika sote la lili na mai mais jamais koko masukalie katika yene femme de luxe Jidite ita boduka la reine de Chine mama ya banae mezira maya kolamba fufu n'esprit ya kolote okoya kote bisae enta maître Serge Mundo Sekio badi etebio lilotelele azui chance ya le padre la joie kabelo sernanga donc yango voilà quoi. Que ça lui plaisir. Ça lui plaisir na internaute Nuance, ça lui plaisir na Golo Mayela, et ça lui plaisir na Papi Nzola Meso, Papi Voama, et ça lui plaisir na Jacques Bonja, na Roger Madiata, na Adio Diogène Genève Mobimba, c'est les yo mo pc chanson pc maboko. C'était les est-ce qu'ozo quand ça fait un jour aux appelle chanson tu as pensé bon orchestre. Bon ça bon Sanzambe mais en tout cas chez ta bosseur adapna leader nzambo salara grâce donc na suiga nzambo salara grâce na zo moné là vraiment gêné zo kendele bien
naza très à l'aise dans l'orchestre donc après na coussin avant na PPL mon PPH était ça la ginga nazala nazo vivre nazo kinde nazo bima nazo ki pepe ban moi na classe donc ningo lo béate ya terme ki mukolo donc naza très à l'aise chombeli la nango OK c'est les relations nous ala na ba musicien mususu malgré yo uti place ngo bombe na obiso lingi te to ba place uti relations nous ala na ba musicien mususu ba orchestre mususu bon relation pena auto imbara bien nazarani bien wa imbara bien nazarani bien tout na ba MC na ba boîte na ba ville tout pisa na ba mbote na ba oyo musu na kotanga kombote ba misela te belo bazaka bien na ngai ba miselo wana tu ba baloteli ba miselo wana tu ba Aji ba Nicolas Béchappé ba Bercy mwana Ilunga donc nazaka bien na ba na lobby relation ba musicien binoté na bina ba na orchestre mususu ya libanda bon en tout cas oka imbara bien nazala bonga bien ba se belé neti banani son atali pas et pas nani vinanga nani vinanga nyoka longo na mona mbamoko vinanga soliste nani vinanga palais donc na pesi ba mboto toza mwa kombo kimi ba misetu ba imbara bien nazana bonga bien na ko aider moi muké ouais et pas sur relation nous allons pas la mission peut-être ya fali en tout cas le kota mabete mère na Congo pena na yebi kombote kombo na yebi ngote na yebi kombo juste des nuances na yebi ngote na bi et pas fali pour poser na ata na ba ata moko tende na telemia donc na yebi donc mutu o na yebi na nzela na komona na bengi na yebi ete bo pas voir ensemble en tout cas na yebi te franchement na yebi ndete mingi na zaka na TV sur la TV bon na mona ba mise bazé belé ba mise loka ba vina nga ba dadi bola ba mise loka ba vina ngai ba papa na biso lutumba simaro na ngambi ngolanda bango donc pour lutumba simaro za rumba moni biso vina so pa za rumba on landa trop papa lutumba pona zo maele mobu na juste des nuances na sangisa ngo papa Jibem piano vina nga Jibem piano vina biso et mutura neti Gilles Kibens na lela vina nga fort vina nga loka neti Rio na pesi ba mbote kotaza BCBG mon madon famille c'est le bébé que ça va manger et pas ouais ensemble et puis monsieur monte pas ouais ensemble té na yebi wangote en tout cas franchement na yebi wangote et puis wangote fallait que tu aies bien ta combo en tout cas na Congo na yebi juste des nuances. OK merci beaucoup merci à Papi Chaco hein là je pense à Papi Chaco cash money Papi Chaco cash money et merci à toi hein na pesi vraiment merci telele yoka ki kozaki menacer tout ça ba beti telele mabe boko ta telele kuna ba beti ezaki nini bon ezaka ke ba mission pe nazo comprendre comment la bango nazo bon comment ne bo jour na yebi na monaki bon biso to ba yembi biso to pembeni ya moyembi to ba yembi donc naza tenter musique eza yemba lwana tsinga la kote mabu cheta bisinga biselele yemba ta fulu mobu alika mobu okochata ndunde bolingo komi akolela lela mama motima na ngai ezoki baputa yo bolingo tala ndenge ngai nakomi zoba ya bolingo na yo ndenge komisi ngai valeur na makambo ya bolingo nazoki troye donc voilà eza lwa na yembi na bongo yembi na bongo eza te musique comme makofi na ba boîte po yo ki chaque pembe zobeta troté eza c'est le pentacle vena biso ata mutama solo aza leader oyo biso ratarate mamuso ya PPL yembande biso to moni ngala yembi boy ba forcer ngati vo eza awa so ba koyebisanga nani oyo ibi bolingo shida ibula donc na yemba awa na yemba teke na sala makofi to biso ba boxer bata makolo to biso ba karatéka biso ne toza boy toza ba yembi so ngo nga guerre net nga boy so mbiki na justice militaire ba chanteur tout ya Congo ba chetembe aluka ngai yo na zantelele ba cheta na bunda ya makofi te na bunda nde ya art pour l'instant nga na justice militaire na za robot XOR deuxième chambre ye donc eza makofi te ya kozokisa mutu ya kosala mutu mabemo ya kozwa mulangi obeta mutu bote ya boko kapena na Congo te bosala botika la binorate bomika biso ne bakoloromba na cadre bango ba ko kasute mais ba ko kate biso mutu obete sobolo ezala biloko tano
ilokela mama yole kilozeka lilole bablo mwa kala tondo ka biso fina so beta namoni ke bino pe boko mo kota biloko ngo banze mo ba yo kele mais namoni bino pe boko mo kota kuna boko mame te biso pene ya rumba ozoka te moya tongo etane lingala pongi na miso bolingo elalisaki nga libande minyoso po balobaki na ye me mabe mingi ozoka eza bamba koyemba eza mamu teke esobolo anini te telele tozaka awa na oyaka na micro na ngai soki bobeta générique kimboka te aya papi nzola meso yoyoka makambo oyo so bobeta générique kimboka te tozaka kawa tokobeta kimboka mais tokobeta te eloko Vanessa sala biso to répéter yango po te biso président biso aza na makambo au jour attendre la création na et puis via coach biso tele les loko betango boy tele les salé loko boy biso na te geno eloko mutu mo bakenda et puis au bete loko na ye mais même pas me remercier tes arrêté biso maman to na ngote biso za na rumbandi tara ya champion d'Afrique Jésus de Niance. Ok, je suis déjà champion d'Afrique na pesi mbambote na obisi kozali eloko nini oyo kolobana ba internet nyonso au message ni kolobana ba yo ba yebi na ba yebi yote o ko apporter encore de plus na musique congolaise parce que c'est musique oui tout ça fierté monde entier kolobana un mot par rapport il y a batunyo so peut ba yebi yote ba besoin ba soutenir yo avancer OK de l'avant. Ouais, na senga bango place na ebité ba benganga ba corriger na koyoka bango pour na sala bango musala ou bango ba sepela na auto na kokaité ba bakselanga susu na za mutu mutazanga mabeti donc so mabeza ba prochenga ba lobelanga na corriger côté na yembi mabe oui sanga gembala sima to lingi siko ya boy na koyoka bango vraiment soutien mingi na ba na poto na Paris na mona na mado ba mato Zizel Zinda, Aninga Ngwele, Ani Dembo, Katika une femme de l'X, na pesi sumbote na pardon, Adida Kiese, Philes Mango Makila ba champion na kina Londres, maman a fait na JP Mindia big manager, veyo ye bingwa kazi. Betu kaka, ni yombi tuntu banga do betu liba yombi donc tala rafi na pesi sumbote mnomboka. Na pesi sumbote suna Londres na mona vena ngai nani lycée Mwangela. OK, merci. Ouais. Comme on a boire no mabanga no ndengo lingi les loto moni page de Niance. Est-ce que lobby kuna olongwa tena susu je dis Niance wana nani parce que le mission vous êtes toujours comme ça. Ouais. Te nyoso mère ngandi manzambe gisela la rati. Ndi manzambe donc naza mutu tellement la bolingo mabeza ngara te to swana ka to bongisaka ndenge mo pe na musala pe makamuso goya oyo po yebite goya donc nyonso wana kaka nzamba batela ka musala ngai donc ndi na place po na minute orchestre za passe orchestre na minute na Congo za ka ya shita donc nzambe nda sunga ngai na mabenyo soke ye a protéger nga apesa président nga mutema munene ay ba kolimbisa nga donc voilà on ba nga. OK tout ça maman mukena mambo bitumba bosuki wapi procès wana esele bakanga ki bato ngoto ezani bosale ni na ndenge ba musicien nde zo boya tanga soit disant soki ya fali pour pas je sais pas ndenge yo lobby ba po boy no tanga wanga na tangeli na ngayo ba agressa ki yo même ça fali ba agressa ki yo bosuki dossier wana esele ou bien bozo continuer de cette limbisi bango so babandeli je sais pas ngala bango eza lokwa mpukuna niaou donc ngala bango na en tout cas na sengi vraiment to bundasa makofité mais côté tout na kozwa bango même na plateau ezaka bitumba ya mungungu ata baza 10 ngaza ngamo na provoquer bango pour ngala za trop sir taka président ngaza trop sir ngape mona za trop sir donc ngaba koza 100 na plateau na mbrouiller bango bango mal à l'aise pour na na boui faire affaire na bari bango baebi maintenant zo bango l'émission te so na zui bango l'émission na zawana na troubler bango nani makofité awa oui hey kaka voilà parce que so ba beti te na ninga chan na ndinga makofi na ninga makofi ate l'état ça tumboli bango na chan ba beti na makofi te so ba beti l'état ka mton succès bango nga bundara te to bundela ndi bango ba catcher te aba musicien ba bundela pe art pour ngala yokani na trop si na so bagi bango ba roza la 100 ngala kuti bango na mbrouiller bango nga
Merde, komekati, ma beza au saranti. Ma beza au saranti. Ah, ma beza. Ok, merci. Donc, vraiment, Nasuka, il y a émission Nabiso, mot de la fin, Zanini, mot de la fin, Zanini, moi, quelques dédicaces, na numéro de contact, Nayo. Na ba ine, c'est peut-être qu'on a besoin de contacter, c'est les babes chance, tout ça. Ouais, le numéro de contact est plus 243 89 222 11 26. Plus 243 89 222 11 26. La pescara au tout bazar pour savoir soutenir le numéro yangoana surtout ba vrai chéri mungongo za pour nabino na yebi ke deuxième album na yebi ke na roleli sabino wana na na brutal pour na la sabatu ki timbre awa ici la te pousser ezate donc deuxième disque na yebi ke ba chéri na zana bino na online la bino nzala bo CP là ouais. Moi, quelques dédicaces. Na pesi mbote kuna suna Londres, ponga mi Paris à Londres. Londres na pesi mbote na Ali Pemba, Jacques Pemba. Na pesi mbote na Paris na zongi Nibo Mbungu, bienvenue Mbungu. Bato akini tout, ba vina nga Willy Musheni, Koda Mboka, Judith Ita, Boduka la reine de Chine, Mireille, Nelda, Banatou ya Banda donc bambote na biso. Je vous aime. Ok, merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre mission. Oui, merci Nangai. Nabino baïne sobozwa qui ton Nabino pour Nakolanda Bisso CNews TV. Bozwa qui ton Nabino pour Nakolanda Bisso. Napesi bino merci à trop. Quand on est nous tous en abondal, je dis un grand merci à celui qu'on appelle Adi Shimongombe poto na potelo qu'on estime comme diamant. Je dis un grand merci à Nzolan Souzi, un batulan paka, Talarayo. Je dis un grand merci à Maurice Longo, un grand merci à Céline Papa Social, un grand merci à Papi Michopo, à Papi Mvoama, un grand merci à Martin, il était là derrière là-bas, il me regarde. Martin, je dis un grand merci à toi. Je dis un grand merci à Frida Kangaba Charme Chimene qui a Judith Ngoyimo Sepembe. Vous avez vraiment ébélé, vous avez on a pour nous biso so bon sepena bilili on a ba image. Vous pouvez sabongo merci et pas Goloa Mayala Mayalos mutamanta de San Matome Jerry ceux qui étaient nani merci à toi. Merci Nabil Nosso d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Allô. Maloba bolingo balobaka sena moto balingaka. Maloba bolingo balobaka sena